américaine d'aviation CAA ndenge alakaki ndenge salemi le 21 août nkingo bavon Kinshasa Luanda et bandi avec un bac idéologie de Angola Mondia bozo revete awa bozo zasiko le tout premier vol inaugural ya CAA Kinshasa Luanda n'avion neye bokwake Airbus A320 oyo evandi sa luxe pe sécurité na ndenga nyamade l'occasion premier vol oyo réception bokwake et salemaki na atterrissage avion awa na Luanda wape pa autorité angolaise bayaki lokola représentant et chef de l'état angolais ministre à transport angolais représentant ministère des affaires étrangères angolais chef de la police ambassadeur de la République démocratique du Congo Angola et batu ndenge na ndenge likolo nango bakisa ba hôtesse à très bonne qualité à CAA ba homme d'affaires population Kinshasa pe Angola désormais vol Kinshasa Luanda et bandie au brigade Angola pour accueillir à CAA mfumo. On a année scolaire 2026-2027. Papa, maman, commis tout n'a pas question et belité. Kota la paix de gauche à droite, kende kaka tout droit. Na complexe scolaire Mama Pemba. Na extension na yango nyo somi balé. Ba école ya fondation Nerombungu. Ba inscription et bandit déjà. Chers parents, la rentrée scolaire approche. Les meilleurs cadeaux que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est la bonne éducation, la bonne instruction. Et pour cela, nous sommes au groupe scolaire Mama Pemba 1 et 2. Amenez vos enfants pour leur avenir. Amenez vos enfants pour la meilleure formation. Amenez vos enfants pour la bonne instruction. Amenez vos enfants pour un avenir meilleur. Le complexe scolaire Mama Pemba est ouvert. Le complexe scolaire Mama Pemba ouvert pour vos enfants, pour notre bonheur. Venez nombreux. Venez inscrire vos enfants. Merci la mnabalatisation sur le journal appel pour le peuple info lingala na biki boza kebe so pour utiliser na bino pour na kolanda journal na bino to fongo la masolo pour na signaler bino que ministre d'État en charge des affaires étrangères, coopération internationale et francophonie et diaspora congolaise ayambaki na audience ya lundi 24 août son excellence Hicham Abdel ambassadeur ya République arabe de l'Égypte en RDC oyo a commis na suka mission et diplomatique à na RDC de poursuivre le journal pour na signaler bino que honorable Maotweni Elia commune ya Selembao Akitaki na quartier camping na Selembao pour se rendre compte il y a début à travaux anti-érosifs oyo a sali ba démarche et belé pona et pas il y a ba autorité bolala. Week-end de l'équipe et yindeki makasi na commune ya Selembao. Botala malamu, ezali campagne électorale te, ezali pe match ya foot te, ezali pe concert ya musique te. Kasi ezali etuluku ya batutu ba base ya honorable Maotweni Elia Selembao, papa Selembao, dit les responsables, asala ki descente na niveau ya quartier camping. Ba base da nyonso ya Selembao, ba se mobiliser ki na ndenge ya kosakana te po na ko accompagner ye. Ezala ki vraiment véritable démonstration de force ndenge kaka bozali komona. Bosimbake honorable Maotweni papa Selembao Elia Selembao cadre et à parti politique Alliance des Congolais progressistes oyo honorable sénateur Jean-Tini Ngobila Mbaka azali kokumbela abetaki mbela mikolo eleki na niveau ya assemblée provinciale pona kolobela likambo etali ba érosion na quartier camping oyo mbela ya honorable Maotweni papa Selembao ezalaki coup de paix dans l'oté pambate mbuma na yango e botami ba engin ici ekiti na quartier camping et pa iwapi ba génie militaire bazali kobanda musala kalate nati na wana honorable Maotweni alobaki yemoko akita amona kimona meso santutoma buka mona buka kwikila mbela oyo ye abetaki na niveau ya ba autorité ba yokelie boye délégation ya honorable Maotweni ba base na ye bazalaki ne sengo pambate batambolaki kobanda na avenue Mobutu baleki ba avenue ebele bakoma kiti na quartier Kingu et pa iwapi batali vraiment ke ba engin yangwana ezali pona kobanda mosala bana Selembao mingi penza na quartier camping pe misusu kalate bako sepela boye général oyo azali kokamba génie militaire oyo ba ekosala mosala kuna général Mamba Kabeya Charles apesa ki explication et pa ya honorable Maotweni atalisi ye ndenge ni misala ekosalema boyo kayimoko général ndenge alobi suivant érosion bomoni ya monene soito tsali
attention te, ça risque kozwa quartier mobimba kokweyisa yango. Yango wana to anticiper yango to ye avant pour que to meka kobunda contre érosion pour tout ça yango. Voilà tina na biso awa. Bakonzi ba décider que ba pesa ba militaire puisque toza na expertise na musala ya nini na kanisi bana ya Selembao ba yebi ndenge tosaki pona aussi sa érosion o ya kitokimosi. Honorable Maotwene Papa Selembao, du les responsables de Yepe Nangambu naye, azanga kite, ko remercier ba autorité, nandenge ba yoka kimbela naye, pe kalamingi te, match ezali kosila. Lelo nayaki, on a palpé au doigt, effort, oyo, to salaki à son temps, toyeba, effort la biso to salaki, et suki nanzela, to ebotimbuma. Naza esenga komona représentativité ya génie militaire oyo l'état a payé sous confiance pour amona ki ba réalisation na bango quelque part pour nanga eja esengo makasi to mesana ko pesa ba marché ya miki to ya minene na ba étranger cette fois-ci ezongi pa na biso eja esengo makasi isa pamba te biso totangaka pour te servir mboka. La génie militaire, les gens va servir mboka na bango, na misala ba yekolaki. N'a pas profité de l'occasion pour nous payer sa mokoza mboka Fati Béton, ba merci ebele. Pour érosion, ils ont érosion à Kala, mais il fallait président Fati Aya pour misolo bima, misala ibanda. En tout cas pour na yango to pêcher matondo mingi. Na biso babité à Selembao. Ya yambo to sambela makasi pour na président Fati to soutenir lié azad donc pour na biso bako sabinote ya bibale to ça l'attention population ya biso à Selembao to se laisser faire te na ba récupération politicienne ya ba étranger. Bana ya Selembao basepeli balobi honorable Maotwene totinda kiye na assemblée provinciale pambate oyo nyonso azali koloba ezali kosalema botela bino moko érosion na camping kala mingi te ekosila. Nani mokonza Selembao? Nani mokonza Selembao? Ba personnel administratif ya inikune basalaki ensemble général mokolo ya vendredi 21 août na inikune na occasion yango nde bayambaki ba agent ya Sensap pour na ba expliquer bango mosala ya Sensap bona da ba détail longo na grâce pour ba syndicat administratif ya université ya Kinshasa basangana ki na assemblée générale week-end eleki na salle ya faculté ya polytechnique ezalaki pona kozwa rapport ya syndicat na bango na ba démarche ya ndenge na ndenge asalaki pona ba situation na bango auprès ya ba autorité surtout pona likambo etali transport mécanisation salaire pe ba frais funéraires na bango. Pamba te ba administratif ya Unikin bazali komona que bazali marginalisé par rapport ya ba corps académique topé scientifique ou tout bazali ko projecter grève na mois d'octobre soki ba situation ebongité kaka le même jour ba administratif bayamba ki pe délégation ya caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État Sensap na mokuse pona bazala sensibiliser na mosala oyo Sensap azali kosala pona intérêt na bango. Awa tobonaki présence ya secrétaire général administratif Samuel Kanga oyo na maloba na ye a remerciaki Sensap na mosala pi asepelaki na initiative oyo ya sensibilisation. Nde na suka ya milulu présidente ya syndicat ya administratif ya Unikin Cécile Ochokona asalaki compte rendu na micro ya Info Lingala. Tokende kosala assemblée générale l'équipe très bien, les ala qui n'est pas assemblée générale là. Parce que nous avons un village de voter qui du saut, si les autres ils savent on sala tout ça là pour épeler la égalité. Et dans la démarche nous tout ça là qui auprès des autorités solution de droit pour tenir au ça. Mais malheureusement ça ils ala qui nous pour faire qui tout dans la base de ça pour aller comment se passe la ça au niveau de l'administration. Parce que bakata biso mboko so bayeba
Comment on va bénéficier en cas d'accident, travail, en cas de maladie, travail, donc en cas de pension, comment on va bénéficier de ça. Et on doit obliger à l'Assemblée pour que tout dans ça pour avoir l'explication de ce pouvoir. Ouverture, il y a des travaux, il y a 15e Conseil national ordinaire, il y a Association nationale de parents, des élèves et étudiants, il y a RDC, Anapeko, Namukuse, Basalaki, lundi 24 août, na IMPS, na commune, il y a Kassavou, Bolandwa détail, on a Christian Kingele. Milulu ya 15e session ordinaire, il y a Association nationale de parents, des élèves et étudiants du Congo, Anapeko na Mokuse, et démaraki, mokolo ya lundi 24 août 2026 na UNPS, kuna na commune ya Kasavubu, et paiwapi, tomonaki, bato bautaki na ba différentes provinces ya République démocratique du Congo, pour na assister na Milulu Oyo, vice-ministre en charge de l'éducation nationale, Oyo a représenté ministre d'État en charge de l'éducation nationale, pe nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, Oyo azalaki empêché. Nyonso ezalaki placé na thème main dans la main avec le pouvoir organisateur de l'éducation et avec les partenaires pour na combattre ba antivalère oyo et monani na niveau ya éducation. David Steve Diatezwa Mpongi oyo azali président national ya Association nationale de parents des élèves et étudiants du Congo Anapeko na Mokuse aloba kiboui. Le 15e conseil national ordinaire qui se tient après le 14e conseil national extraordinaire s'ouvre dans un contexte d'espoir, celui de revoir la paix revenir définitivement au pays après tous les espoirs des parents et de tous les Congolais dont l'attention est désormais tournée vers le dialogue national inclusif que son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a promis de convoquer et où les délégués de l'ANAPECO apporteront un message pour exiger la fin définitive de la guerre d'agression et l'abandon total des Congolais à une entreprise criminelle contre les Congolais qu'ils prétendent venir libérer en s'associant à un pays qui fait du mal depuis 30 ans de génocide que nous condamnons avec la dernière énergie. Bosimba pe boye bake pendant Milulu Oyo et cause la question pour les présidents provinciaux. Il y a Anapeko Oyo ba outi na ba différentes provinces ya République démocratique du Congo. Ba ye bana kotalisa contribution ya Anapeko en tant que partenaire privilégié ya gouvernement Oyo azali pouvoir organisateur ya éducation pour na kotelemela ba antivalère Oyo ezali komonana na niveau ya éducation ya République démocratique du Congo. Natina wana président Diatezwa Mpongi atalisike objectif ezali koluka ko former bana na ndenge ya malamu kasi pona ko aboutir na makambo nyonso oyo esengeli kolongola ba antivalère pambate ba koki ko former bana te esika oyo ba antivalère ezali ko régner. Bosimba pe boye bake na occasion wana e kozala bongo pona Anapeko apesi message moko très important et paya ministre d'État en charge de l'éducation pe nouvelle citoyenneté pona kosala makasi kolongola ba antivalère pambate Diatezwa Mpongi atalisike likambo etali le peuple d'abord na mboka na biso République démocratique du Congo et sengeli gouvernement na vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo baye bana ko privilégier nanu ba parents pambate ezali ba parents elongo na bana bangonde bazali ba acteur clé na ngambo mosusu azwaki maloba vice-ministre en charge de l'éducation nationale oyo a représentant qui ministre d'État Raissa Malou azalaki empêché ye atalisike esongeli ba dispositif ezwama na ndenge ya kosala alerte kasi ezala kaka chambre ya résonance te tope banque ya résonance te na makambo oyo nyonso ba membre ya Anapeko bakoloba esengeli baye bana ko lancer ba alerte moko ya malonga pambate gouvernement azala saisi pe bazali kozela ba recommandation ya makasi oyo kosala ke makambo etambola na ndenge longo bani bosimba pe boye bake milulu oyo ya 15e session ordinaire ya
Association nationale des parents des élèves et étudiants du Congo et Kozalabongo clôturé Mokoloya jeudi 27 août 2026 toujours na UNPS kuna na commune ya Kasavubu et pa iwapi ba recommandation ya malonga et kobima pona mosala etambola kitoko pamba te souci ya anapeko ezali komona ba élèves ya RDC bazala bien formés sont parmi nous. Plateforme Jeunesse parle bakoza la face dans ba jeune ya commune ya Maluku mokolo le 5 septembre invité spécial na bango kozala bongo leader ya commune ya Maluku Prêche Ngali bona tabatene. Commune ya Maluku ekoyinda ekoningana elongo na plateforme oyo eye plateforme Jeunesse parle bazali kolobela makambo ya République démocratique du Congo. Jeunesse parle oyo ezali kokambama epai ya mwana mboka Serge Etinkum Anza bayembala oyo na commune ya Maluku. Bokanga date oyo malamu ekozala samedi 22 août 2026 na terrain ya basket ya zone 4 référence Kermesse ya Maluku epai wapi plateforme oyo Jeunesse parle bakosolola elongo na bilenge ya commune ya Maluku pona likambo etali ba réforme constitutionnelle ya mboka na biso ba défi pe ba enjeu ebele bo simba pe boye ba bilenge nyonso ya commune ya Maluku bo bengami kokende ebele samedi 22 août 2026 na terrain basket ya zone 4 référence Kermesse ya Maluku epai wapi bokosolola elongo na plateforme Jeunesse parle na sima ya kotambola na province ya Katanga, province ya Chopo, province ya Grand Bandundu, pe bisika ya ndenge na ndenge ngala oyo ekominde ya bana commune ya Maluku. Nani ako participer wana? Boyoka bien, les grands leaders ya commune ya Maluku, Bridge Engalim Firi Obama, les lions de la ville, mwana ya bamama, yepe akozala wana, na milulu oyo plateforme Jeunesse parle azali organiser samedi 22 août 2026 na terrain ya basket ya zone 4 référence Kermesse ya Maluku epai wapi bilenge bakozala face à face na plateforme Jeunesse parle ya Serge Etinkum Anza ba question ya ndenge na ndenge ekotunama makambo ebele ekolobama bref ekozala ba échange moko très riche entre plateforme Jeunesse parle et longona bilenge ya commune ya Maluku bana nyonso ya commune ya Maluku rendez-vous ce moko samedi 22 août 2026 et pa iwapi Bridge Engalim Firi Obama le lion de la ville leader na bino ya commune ya Maluku yepe akozala wana ekozala occasion moko kitoko bana nyonso ya commune ya Maluku rendez-vous ce moko samedi 22 août 2026 na terrain ya basket ya zone 4 référence Kermesse ya Maluku et pa iwapi bokozala face à face na plateforme Jeunesse parle. Na sensata bosengeli kosimba que na occasion ya rentrée scolaire 2026-2027 Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État SENSAP na poussé maison sociale de référence des agents publics de l'État en RDC oyo a procédé la distribution ya bakit ya fourniture scolaire na ba orphelin rentier bolanda ba détail et longona Nadine Asonape héritier Mafidi. L'éducation est l'arme la plus puissante que vous puissiez utiliser pour changer le monde. Communiqué ya Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Boy communiqué yango ezali bongo boy numéro SENSAP bar DG bar 2026 bar 020 yango etalisike pona oyo etali rentrée scolaire ya 2026-2027 distribution ya bakit ya fourniture scolaire et kosalama pona borfeler entier natina wana Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État SENSAP na mokuse azali koyebisa to azali ko porter na connaissance ya ensemble ya ba assurer ye azali ko procéder na distribution ya bakit ya fourniture scolaire et pa ya ba orphelin entier oyo kirsis na bango ezali kokoba nanu yango ekosalema mokolo ya samedi 29 août 2026 nango ya 9h précise na ba ville lokola Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani pe Mbandaka pona oyo etali ville ya Kinshasa activité oyo ekosalema na siège ya SENSAP oyo ezwami na numéro 473 boulevard Lumumba na 8e rue quartier résidentiel na commune ya Limete pona ville ya Lubumbashi yango ekosalema na agence SENSAP ville ya Lubumbashi oyo ezwami na numéro 15 avenue du Parc quartier Makomeno na commune ya Lubumbashi
pona ville ya Kisangani yango ekosalema na agence LSAP Kisangani oyo ezwami na numéro 6 boulevard Munyororo quartier plateau médical na commune ya Makiso. Pona ville ya Mbandaka yango ekosalema na agence LSAP Mbandaka oyo ezwami na numéro 1889 quartier ya 1889 avenue de la Libération quartier Mambenga na commune ya Mbandaka. Esengeli bosimbake Sensap azali kotalisake ba orphelin nyonso oyo bazali rentier bazali ko résider to bavandaka na ba province to ba ville mosusu bango bakozwa moko na moko prestation fixe bango bakozwa moko na moko prestation fixe en espèce to pe na équivalence na bango pona oyo etali coût ya ba kit scolaire na bango yango ekotindama directement na ba compte bancaire na bango to pe na ba mobile money respectif selon cas ya mutu na mutu. Pona ba complément nyonso ya information merci esengeli kobenga na numéro oyo 4011. Pona recevoir renseignement nyonso esengeli kobenga na numéro 4011. Sensap, tous solidaires, tous bénéficiaires. Na sport bosimbake équipe ya Selembao bazoko ba toujours na aventure na bango ya tournoi Kinshasa mokolo ya lundi 24 août na stade Tata Raphaël équipe ya Selembao balonga ki équipe ya Kalamu na bati Robi et Salema Kibongo na présence ya au cadre ya UDPS Joël Kosi Soso fils politique ya honorable Adolphe Amisi Makutano bolanda ba détail ngona igorti. Commune ya Selembao ezali kokoba aventure na yango équipe ya Selembao et s'imposaki mokolo ya lundi 24 août 2026 na stade Tata Raphaël na terme ya match moko ezalaki très disputé oyo et se décidaki na épreuve ya bati Robi. Après coup d'envoi monsieur Selembao Joël Nkosi Mososo oyo azali fils politique ya honorable Adolphe Amisi Makutano pe cadre ya UDPS Tshisekedi azwaki en charge babiye nyonso pona ko permettre na ba jeune ya Selembao baya ebele ko soutenir équipe na bango na pause tout na mi-temps akende kiti na vestiaire pona ko motiver ba joueur pe ko encourager bango batika la concentrer Atuba tola muka hapo sana ngatina après tola muka. Après deuxième période, Oyo ezalaki marqué na forte tension pe engagement il y a deux camps. Score final et tikalaki il y a 0 but partout. Qualification et se jouaki na bati Robi. Depuis ba gradin, Joël Nkosi Mososo a célébré qui victoire. Pene ba jeune nyonso ya Selembao. Oyo na sima akitaki moko na terrain pour na ko féliciter bilenge ya Selembao pe ko encourager bango et longola ba membre nyonso ya staff technique na ndenge ba gagner na ba épreuve ya Robi na 5 buts à 4. Avions dit, Selembao n'est pas venu à la coquine pour faire de la balade. Nous sommes venus pour aller en finale et rapporter la coupe. Nous appelons nos papas, nos mamans, nos jeunes de la commune de Selembao de venir apporter leur pierre dans la construction de cet édifice. Selembao doit rayonner de la ville de Kinshasa. Comme je le dis toujours, nous sommes venus jouer et aller à la finale et rapporter la coupe. Fidèle na parole naye, chose promise, chose faite, ba joueur nyonso, ba zwaki ba enveloppe na bango ekuba, geste moko ya makasi, oyo ezali kotalisa, pona ko couronner ba effort ya performance na bango, na ngambu ya le jeune Joël Mososo, oyo bana nyonso ya Selembao bazali ko betela maboko. Bosimba ke équipe ya Selembao a se qualifié pona ba étape ya quart de finale, azali kozela désormais aye ba prochain adversaire naye. Na proximité oyo azalaka na yango Joël Nkosi Mososo elongo na bilenge nyonso ya Selembao azali constant na engagement na ye. Joël Nkosi Mososo azali ko s'imposer malembe lokola leader incontournable toujours présent pour na ko soutenir ba initiative ya bilenge na commune ya Selembao pe ko accompagner ba ambition na bango ba jeune nyonso ya Selembao bazanga kite ko pesa ye merci pour na engagement pe dynamisme pe soutien oyo azali ko talisa tango nyonso pour na ko contribuer na image ya kitoko ya commune na bango. Commune ya Selembao ezali ko avancer bilenge pe bazali ko kende liboso nyonso wana be fort ya le jeune leader Joël Nkosi Mososo fils politique ya honorable Adolphe Amisi Makutano. Ndeka
Kaka alakaki compagnie africaine d'aviation CAA na mukuse a démarré qui déjà ba vol na ya Kinshasa Luanda Bolana. Compagnie africaine d'aviation CAA ndenge alakaki ndenge salemi le 21 août nkingo bavon Kinshasa Luanda et bandi avec impact pays idéologie Angola mondia bozo revete awa bozo za siko le tout premier vol inaugural ya CAA Kinshasa Luanda na avion neye bokwake Airbus A320 oyo vandi sa luxe pe sécurité na ndenga nyamadi l'occasion premier vol oyo réception bokwake et salemaki na atterrissage avion awa na Luanda wape pa autorité angolaise bayaki lokola représentant et chef de l'état angolais ministre des transports angolais représentant ministère des affaires étrangères angolais chef de la police ambassadeur de la République démocratique du Congo Angola et batu ndenge na ndenge likolo nango bakisa bote sa très bonne qualité à CAA ba homme d'affaires population Kinshasa pe Angola désormais vol Kinshasa Luanda et bandie au brigade Angola pour accueillir à CAA mfumo. Donc, on a bonne éducation pour nous signaler bino que pour l'année académique 2026-2027, école d'informatique, de finance et EIFI n'a poussé déjà ba fongoli ba porte na bango pour na ba inscription bazali bongo na commune ya Gombe na avenue Chat ndenge Christian Kengebeni atalisi. Nous sommes l'école informatique des finances, EIFI en sigle. C'est un établissement d'enseignement supérieur et universitaire sous l'égide du ministère des Finances. Les inscriptions sont ouvertes. Année académique 2026-2027. Nous proposons licence et master. Et des options. Conception des systèmes d'information et réseau informatique. L'EIFI, c'est la compétence, l'intégrité et l'innovation. Nous sommes sur boulevard Tchati, numéro 27, derrière Banque Centrale, non loin des mausolées et fonction publique. Les inscriptions sont ouvertes aux jeunes diplômés, aux grands jeunes, surtout à tout âge, car l'apprentissage n'a pas d'âge. Hâtez-vous car les places sont vraiment limitées. Le travail dans l'excellence, c'est l'EIFI, nulle part ailleurs. L'EIFI, c'est compétence, intégrité, innovation. Dans le rempli la complexe scolaire Mama Pemba, un AD baza toujours koko bakut bakomi na suka ba singi na baboti ba welisa na lombangu pona ba inscrire bana na bango. Ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba mingi penza ya ba option technique ba koba ki na ba recyclage na bango pendant les vacances. Nyonso wana ezali kaka pona kosala ke bazala vraiment complet. Ba participa ki na ba atelier na bango ya mécanique, coupe couture, électricité, électronique, construction pe bongo na bongo pona koyekola ba parti mosusu oyo etikalaki pambate professionnalisme ezali kokoba na complexe scolaire Mama Pemba na bokambemi ya préfet adjoint na bango Vivad Fawandu Wiwakwa oyo organisaki atelier oyo pona komettre ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba à niveau nyonso wana ezali kotalisa professionnalisme na ba école oyo ya visionnaire honorable Nerombungu ba élève sur le plan technique et sengeli batalisa performance na bango ba recyclage et komanda kokoba pe ba stage ya ndenge na ndenge et kozala organisé ndenge préfet Vivat atalisi na micro ya Info Linga. Nous a toujours na suivi année na biso année scolaire na biso 2025-2026 et c'est là ko sila na le 2 juillet. Alors bana obomoni bakokisaki bangonga na bango ya pratique. Alors avec et sous la direction de son excellence Nerombungu tozwaki ndingisa wana ya kobenga bana o pona kosala recyclage. Yango moni semaine o nyos tozo recycler bana na biso pona kokokisa ngonga na bango ya ba atelier donc ba temps na bango normal, ba heure na bango normal ya atelier. Toujours na souci ya son excellence na vision na ye o ya zwaki ya ko rendre ba jeune utile. Yango to bona kiso to tiki bana oyo. Mbongo oui toza na posa mbongo tokozwa mbongo. Mais na mitu ya bana oyo bakokisi bangonga na bango ya pratique te. Nde son excellence
Nerombungu mfuma banga moyo elongo na biso tosanganaki pona kozwa initiative oyo ezalaki pour la première fois na neo tomeki yango ya kosala recyclage na bana na biso nyonso bomoni ya ba option nyonso na sikoyo tosali pona mécanique na électricité na après midi toza kokota coupe couture électronique et science na commercial oyo bakoya pona kosimba simba na ba machine na biso pona kozala santé kitoko esali komela potivap eza pona mikolo pe bana bondia Angola Angola Luanda toye bonne nouvelle ya 2026 yango yo bona bino bana mboka ba congolais na bangolais nyonso bona bino ba ompe ba forme d'affaires désormais c'est à connecter Kinshasa na Angola pour voyager dans les meilleures conditions. Veut dire c'est comme kokenda Angola dit à partir le 21 août Ngingo ba vol direct Kinshasa Luanda et bandi c'est à buki ba prix à billet na prix à Niapoul et ça l'a jamais $445 ya pamba pour la classe économique, $795 ya bourré pour la business class. Yoga programme, chaque mardi et vendredi, vol Kinshasa Luanda, départ 17h juste, arrivée 17h55. Et bongo vol Luanda Kinshasa, départ 18h55, arrivée 19h55. C'est à lobby sans paix pour la mapata. Rendez-vous le 21 août, Masolo Fongwame, Ban Angola, Ban Luanda, Toza Koyae, os mundo d'Angola, os crianças d'Angola, estamos a vir. C'est Mfumu. Donc, comme on a souka, on a la peuple, on a peuple, ceux qui me s'appellent qui n'ont pas ça merci, les gars, si on a la qui bon, on a si ma caméra, montage, si ma qui n'a Christian qui est bien fait Francis, quand ça paye gars, si je n'ai pas peuple, les actes supervisés, et pas n'a mon héritier, ma pine votre calamala, au revoir. Compagnie africaine d'aviation CAA, Ndenge Alakaki, Ndenge Salemi, les 21 août Nkingo, Bavon Kinshasa Luanda, et Bandi avec un bac idéologie de Angola Mondia, Bozo revêté, Awa Bozo Zasiko, le tout premier vol inaugural, ya CAA Kinshasa Luanda, n'avion n'ayez bon quoique, Airbus A320, Oyo Vandi Salut, sécurité dans Ndenga Nyamadi, l'occasion premier vol Oyo, réception bon quoique, et Salema qui n'atterrissage d'avion Awa na Luanda, Wape pas une autorité angolaise Bayaki, Lokola, représentant et chef de l'État angolais, ministre à transport angolais, représentant ministère des Affaires étrangères angolais, chef de la police, ambassadeur de la République démocratique du Congo d'Angola, et Batu Ndenge na Ndenge, l'Ikolo Nango, qui sont sa très bonne qualité à CAA, homme d'affaires, population Kinshasa Angola, désormais vol Kinshasa Luanda, et bandier, au brigade Angola pour accueillir à CAA, Mfumo. On a année scolaire 2026-2027. Papa, maman, comme tout n'a pas question et belité. Kota la paix de gauche à droite, Kende Kaka tout droit. Na complexe scolaire Mama Pemba. Na extension na yango nyon somi balé. Ba école ya fondation Nerombungu. Ba inscription et bandit déjà. Chers parents, la rentrée scolaire approche. Les meilleurs cadeaux que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est la bonne éducation, la bonne instruction. Et pour cela, nous sommes au groupe scolaire Mama Pemba 1 et 2. Amenez vos enfants pour leur avenir. Amenez vos enfants pour la meilleure formation. Amenez vos enfants pour la bonne instruction. Amenez vos enfants pour un avenir meilleur. Le complexe scolaire Mama Pemba est ouvert. Le complexe scolaire Mama Pemba ouvert pour vos enfants, pour notre bonheur. Venez nombreux. Venez inscrire vos enfants.